chez les sorobota na frère discuter mobile nae mutubo bo monsieur ezaki ba mso za nzem bo teki peka dans na zem em sombala yebani te arobo mono ba gena zo mono bani parce que na mutu ko dans na zem mobile yebani quelqu'un ne fait pas bon ibeli pour quelqu'un par rapport ya Ernest Komba Karine miniature à Karine chose Karine a ça tolté mo na 12h fois ça on a 12h30 ya to ba ki ba 500 mbongo ben pasite ya pona ba moka ti ba site nyonso mais muto so mbongo a fait da ken pia na zumbongo na sangisa ye nango to tinde no Karine te metto sans ba don et ba ki pega bon so ka fini j'ai le choix les ken kitoko j'ai le choix dans la moins avantage ko bota moi ne libanda yo sko tala matete moi non awotuna nani papa lega awotuna nani omoni ki moi siana atwa mangonae bato ba ndo tel so émission totala lelo ninga lokeni asili anatel direct na sala atelo mi chopi lo ba so ndeni moi c'est sous direct asaki directement ndo sala ndo baloba mais na comprendre na moi ça m'a bien merci na matika sonda lobi ye mum taboya e matika songa ye moko mtaboya e parce que alaxasko ba modèle à caleçon moi ça no lata alaxasko ndenge ki combien les ema longoli sakaye yemo ndo kama matobota matabi na kobota moi ça boete moi ça boe o ezaki na meme pa ndeko nanga aibi ndeko nanga na meme pa babo aibi pa babo na moni ku ndani te oye do ya yeba na 3000 moi ça boe suna boti na moi na ko mabiliani na biloba loba ata bike kozana moi siana na joie version mo be makwanza ma bebele lekelanga na via ma beba poka ba bes donc longwa na mbala mo na Santa Vie na comme à l'aise pe na kutaka ya ba na vierge na kutaka ici ha ngani na ngana classe ngo mais esimba na honte sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 blague télé loi sur le biso makambia Victoria Télévision Victoria TV et yena ba mon pepa siga yena ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble Victoria certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, je suis encore là. J'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Donc, étant donné charge. Nazo yambela bino charge moko muna l'artiste na eto mekapé ko sola par rapport à makambe belé zoleka sur biso ba charge et puis ba lobi ki bazo ba ke tolali yé aza le quoi la charge à coper sa bino le pourquoi et ça la que tozo mona na monante par rapport à gag ba télé-réalité et puis ko lobela par rapport à likam o et comme l'artiste menene ya Fally Ipupa Elrey Mago et en plus de cela émission motobe na ko sala ya qui peka lobby contre Jaël Show et la baronne maman YouTube a bien na ko ça il en réplique par rapport au bagano qui peka tika comme muninga doto sur le belé restez branchés parce qu'il y a à boire à manger. Merci à mon boss JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas boss à Kamoko. Merci encore une fois Ado Senga Maître Sengi Kingasen toujours depuis la Suisse vous arrêtez mon bébé bolinganga ngapla lingable moi amina lebno moi fort mami dai maman chérie merci pour tout ce que tu fais pour moi vous arrêtez tellement ebelé ya dadi ma bibi mokonda double commune mon mbele na Paris voilà déjà le 10 octobre oh c'est l'anniversaire de Yadadi ma bibi mokonda double commune to yembele to sepela tout là mon l'artiste le roi de Makembe c'est Mutuba Kiki, Koloma Kiki, a comme une look mususu, tout le comprendre te, mon l'artiste bon. Très kitoko j'ai mai bien les mon soeur Azaki so talier bo talier des fois te pour moi so longoli net na mona déjà au mona maïken na rola mon kaba ancho ro kita pour ana ba chat tout ran ba sa kitoko le raba a fifi maman boire ba sans en poto na PC mbote na robo santé pegi tita donc biso za soudé biso mukolo monte bon mona biso chance que ça ko to finga raté. Nous avons ça la réalité, bateau ba mabe, bateau ba sala mabe biso zo ko tali sabango
merci na bana membre nyonso soutenir Karine Mokonzi ko banda na bana gombe na gombe ba chinois bana kingakati merci vraiment na bato nyonso vraiment ba soutenir biso merci na nzambe aussi la grâce biso to kende kaka vraiment très kitoko na bango malembe petit à petit kala mingi te ba mona les 6 awa wa mona ba charge biso nyonso na fête Karine Mokonzi bato bengisa ba te belé na lo baraka bato nyonso batanga komba Karine Mokonzi to Sabino te banina Ken Piana nan Mike Lokamba bo sang Mike Lokamba Ken Piana fa tambong ebele ko Ken Piana par rapport ya erno so komba Karine miniature Karine so Karine ça y est mo na 12h fois ça on a 12h30 ya to ba ke ba sang sambongo ben ba site ya pona bango moka te ba site nyonso mais muto so mbongo a fait da Ken Piana zumbongo na sangisa ye nango to tindelo Karine te mais to sang ba don jour à la fête Karine Mokonzi to mbongo wana to kena fenêtre to tiki par rapport ya komba mwana bato etanga matone internet tongo ye midi ye miniature ye nini ye baza ata reconnaissant na kombo wana ba santi 100% mais Ken peut faire bili Mike Fofata to sangisi mbongo to kotika tomba otuna na atindete autorité morale internet so ba nyonso ba lobela komone tongo pokwa to tika mbongo wana au moins ça fierté so bo sale ngote nzambo pambola blote po banda kuna lia na mkomba Karine ndabo futa banda kuna komba Karine rose monsieur Kolti sous $20 na komba Karine koti $50 de bien on baba un dizaine pesa la rate bosso bosse un dizaine jour en fait ma bien nezana très kitoko génial. Voilà, donc merci beaucoup Mouna vous expliquer bango vraiment très bien donc Mouna total qui PK atala ke mission moko boye concernant ko le par rapport à Jaël que Jaël n'a bongo a sundola mona liboso yanga ko bota kuna na Afrique du Sud pas sundola parce que azana difficulté mbongo ya maternité tout ce que a lebi sur Jaël wana yo peut-être que la charge au ko ba non bon nga mona nga le moisi a lobby ki PK lobby talia maye barara yepe babuko la mwana Jaël show Karine Mokonzi taboko la mwana Jaël show ko toloba Jaël jako bota Jaël show mobile na yebani toloba Jaël show asa la ferita bas akobota libanda ya bota na kisasa mutu akobota ba eza ba boss bata mbongo wa préférer bas mo bota ba free decide bata mbongo wa préférer bas mo bota ba France on comprend Jaël show bota na free decide mobile na ye mutu boy bo ba monsieur ezake ba mso za nzem bo teki PK za na zem mso mbala yebani te arobo mono ba gena zo mono ba ni parce que na mutu ko za na zem mobile yebani ngaka mo alo mutu avi zem ni internet ba c'est lo fait te ba me pa na bino te moyen internet zo mo gangela on et ba ki PK bon so ka fingi Jaël show le kena kitoko Jaël show dans na mo avantage akobota mo ne libanda yo sko tala matete mo no awotuna nani papa leki akotuna nani ya leki donc atika comparer na ni ana savon nga ce que le resta nga fierté le loke ba comprendre autorité morale ba ko soit na suna été ba comprendre autorité morale ba ko dictateur ba ko sala so ba bêtise na été autorité morale apesa ki point c'est point komba kuta mpiki PK tanga ki on tanga ki oyo boy na boy lope to modifie ngwa sili na par rapport au temps c'est ça si là ma même ministre aussi lycée par rapport au temps ba komba ba cimetière par rapport nga apesa na ba mot d'ordre na pesi na ba nyonso ba dans internet bata la reçu émission na événement pour assemble si bata ya bate bela poto bazaro ba ka ba pasi akunda ndeko na cimetière ki tamo moi si moi le ka ba cimetière ki tamo cimetière ba pauvre et mais te wana pesa la kana no bien mais siko e comment non un mois arcaï te ateko atana lelo et ate yoko ya critiquer ba cimetière motenda sili eso yoka réel isusu eso mona réel isusu donc ezaki tous à la na respect ba oui koto ba kundi ba oui on a te bato balobako o ba président parti asa na cimetière boy aluka longola batu po ani cimetière etikala po ani bato bakunda bandiko lobako mona tamsu omoni je mesa ka passe na mona bato so alela ba ke le ba jour wa nini ya ba nini na bembe wa kendara nini ba benga le 1er août mutakei akota ndeko ne ba luki moni on te mutaleli atala ya bato musu batsa ba signe ka batsa ba signe ke signe doté kombo moto te nini bo atsa mo po antala ndeko na ye asala bo tant yosko zo finga ke yoso bi cimetière atanga kala tonga le bébité ebeba esa ni tapla bakunda ba we respect et a mutu musu ndo zo cher na vie na okundi na cimetière te mosko moi ba cimetière ba pauvre em so na mbongo em so kunde pe na métropole em so kunde place bo de ba rare maloba on moni ke moi siana azwa mando na ye bato ba ndo tel so émission totala lelo ninga lokeni asili ya na tel direct na sala
atelongi muchopi lora sondeni moi c'est sous direct musu asaki directement ndo sala ndo loba ka mais na comprendre na moi ça mabe merci na matika secondaire lobi ye mumta boya ye matika songo ye moko mumta boya ye atala yo na mlobi matika songo ane komi mabe onde bozo yoka na kosa ba émission zane lobi to zane ba to banga ba to ba sko ba alaxa sko ba modèle à caleçon moi ça ndo lata alaxa sko ndenge ki combien les ema longoli sakaye ye mo anoka mama tobota matsabi na kobota moi ça boete moi ça boye o ezaki na meme pa ndeko nanga ayebi ndeko nanga na meme pa bok ayebi pa bok na omoni ku nani te oye do ya yeba na 3000 moi ça boye suna boti na moi na koma biliani na biloba loba e koma moi na komi ke so bo boti bobi bana musu ya bota na mama biloba loba ye moi komi pe so monika wisko na yebi bière na yebi topo na yebi moi na moi ya komi so sumiga miliko na mela ngote miliko na sala pona biloba loba donc Martika Songo merci net mi to sala musala ki to kunga na vraiment dio wana bat basepe na fo joa mati abike kozana mwasiana na joa be version mo be makwanza ma bebele lekelanga na via mabe ba poka ba bes donc pour longwa na mbala mo na Santa Fe na comme à l'aise pe na kutaka ya para na vierge na kutaka ici a ngani na ngana classe ngo mais esimba na honte mais ce que c'est comme si on aime te fou la sco Martika Songo oui ngam la zong si Martika Songo sala la ngene sa sila ngene ouais Martika Songo sala la ga sila lo bangwa ah muno sali bien moi te Martika moi ça émission journée 4 et 5 et la vérité naza na moi na Karine Mokonzi Martika Songo ba kemi ta simza Karine Mokonzi micro parce que ngape na jusqu'au Karine Mokonzi tanga commence ko word on m'a chanté za koma ba gaz koleka ba Martika Songo mamnyoso mon émission na tuna kana bo yebi o reconnaître Karine Lekabi oui émission leki ngai on comprend parce que ngape to na talité to ya simisa papa simisa nani muto comme une autorité morale internet micro tanga lali Karine Mokonzi apesi son pifo tianga pena sani na la musi na bendie maman na posa mangamba bien na nzoto na o mona tika to kena bo to yebi poto to tseka na ndenga bo bato ngalo ba o te o bato ngalo mona ba ben poli bali umba wata bon on bon amona ngo parce que tanga mona ngo bien dans tout ne côté za kana tâche te ko vende ne za kama bien azora temps contrôle ni sto nande obo mutu ba women ya ndo zo comme jouer na yeso ka kasa l'émission ton yo ya ki posa bengi ya ka toi sina batine assemble c'est fort wala matim to la mama oh galobe o mona neto panza makamu vraiment laxa ke to ki ba direction tinelo kuzo yo boena boy place na voilà donc merci beaucoup donc le quoi Mikolo Mudia munana Martika Songo ouais ya ngana to tout na yemo expliquer ndeni mamonos tout et ko yeba na koleka mais le lo benga pe na sali moi constamment robe na ba musique na biso beaucoup des artistes et musiciens et comme quand ngana na ba sa musique moko ya world na sa musique moko internationale mais ba artiste mais c'est ba ça la œuvre parce que c'est le nœud de la musique congolaise mais c'est ni opéra beta musique moi ça fait opéra œuvre tikala des années au monde analyse au stade né yango merci j'ai mai bien la mon vraiment Montamaye l'événement en bilo to rolo belande yango que toi ko vendre la mission to critique ba mission biso ba tout monde to terre ba mission na biso comprendre musique ni bazo la biso lobinga avant na terrasse mon ndoka musique place mon terrasse ba beta ma musique ba tout presque belé na c'est pas beta Michael Jackson to beta Michael Jackson na c'est pas beta pile ba to beta moi ko tout Michael Jackson ba beta point mais biso ba musique world to ba musique world faut que beta musique libanda oui musique libanda ya bien musique libanda importance na ngwezani na yo remarqué importance la musique libanda ezake ko ça la relation na ko yeba libanda na ndenge ezokotela mbongo mais so zongi na ndenga ba succès musique ana o nini ana ezango na ba gaz vemate lelo omona ke bato ba omona o mabe bato ba omona o mabe par rapport à na loba lelo omona msu fali pour ba bete musique abeti album o eza world mais e beti libanda ba nini mais au moins tant que album ni o ebimi o ya toko so ebimi o omona kundi album o world on comprend donc on a mon asko au moins pe mutabeti ape le hôtel ba oh nani o bete na fali nani o côté prison nani c'est li ni zane 550 côté prison ouais so miss bon Kelly au moins na ke msusu les lots hôtel musique net kala ka msusu ba beta musique net kele o ba beta na ba au moins na boîte o yo kangote on comprend les lots musique beta ba izaka musique modèle o ezo ya sika moi innocent est ba beti musique innocent et appelle innocent par rapport à musique world abeta au moins de abimisi o non so simane tikalikara de yo kana souté so ndai na concert ba chéri na ngaye ba yema na bango ba par rapport ne ba yo kango mais na boye vraiment na 16 na nzela bo ebeta te bango beta musique o ezaki o ezo bimaka sika
tant na yo vendre na c'est ah ndeni ba beti musique nyonso ba beta ba kachu wa tu ranson ko imiko ba beti ko folo mbia kala ba beti shibem piana kala ba beti fali pour kala pour ba musique world o ba rap to ke no ba américain Michael Jackson ba beti été Celine Dion ba beti été Pisteur ba beti été o ba beti été oui Pisteur tant ndo ka ni ne bon doumi et ça c'est awa mais l'autre au cas on souté dans musique world dans na comprendre nango eza musique mo e ya kana ngwem sou 3 mois 6 mois et kenango on comprend mais lelo papa table batika ba musique eza ke obi nze mo ebetara na ba transport na matam comme sous taxi non nze mo ebeta chauffeur kuma malembe nazali nanu mwana ya oyo to ba mikie je pense que nze mwana aneni no ezalaka na lelo o ba yo kan oye lisusu oyo tala nzembo nani ya papa so tabulei nzembo ba betaka nini ya nzembo mo beta mboka nini ya nzembo ba beta batsango pena ba RTNC trop boy ya Congo nde mboka Congo mboka ya ba koko tala sko nzembo bongo donc pas tuna kei nzembo na ti lelo ekei donc analyse sala lelo to te ba mise na biso musique to ke na biso na world eza ngo bien mais apena ba ils avaient maté erotika la make o mutakote mais lelo nzemwa lelo so dokeno feti oyebi nzemwa abetaka ya nini ya nzemwa ya papa ba telemaka ya nzemwa ni batsango nzemwa dakake aha toke panda papa o mona ba jeune lelo na ba jeune fille lelo ezaiko o mona bato ba bina o papa mikolo ba telema achakudi o mona bato ba telema ba bina o po ani ya musique monso otali au moins 10 ans 15 ans mais tu le beta na ba boîte mais c'est monsieur lelo pe ba ça la musique bon mais etika la kate et a world te pe musique normale mais etika la ba kofolo lelo ba ba chant o ata 3 4 ko tika la lelo o ba yo ko ba jibem pia na ba chant o ko tika ba éducation o comprend nzembo moi ba nzembo ndeti ba Fatimata ana Fatimata o ba nzembo mo boy o na ba lelo o lelo ke na ba feti e betaka ti lelo soto e ba nzembo lo ba vena biso ba vredi a miss libala tunatsango mama tunatsango basopela au moins banzembo wana ezake na bana génération ba ko yam sou libala isalelo boye na muto abali lelo ba weso mon tebisa ko ndeni libala tunatsango on comprend donc message mo boye o ezake ya capter par rapport à musique world au bat ba ko beta lelo pour lelo comme mission ngal na sele mina lobi boye poani bato ka sora yo zo ba boye poani boye ba faire ba fali na lobi boye poani musique world ya bien na perspective avantage non ezake misia wuti bona misia wuti bo sangani mu comité boye pe ba yebi yo comité boye ba yebi za avantage non ezake ko panza kombo artiste na avantage non pe et pe ça peut bon mais la musique world dans to yé na kati et ça musique ebeta 4 mois 6 mois et que ba inanité tout ça son émission que sanga musique ça la inane lelo za musique world ebeta ine Michael Jackson to benga rae le roi du nyonso to benga rae lelo Michael Jackson ta leki azate est-ce que lelo ka bebeta pile na ba bar to koti ba ko ka beta pile pour ani tu meto benga rae ni le so kei to keli sus to lo ba opagana to komisa opagana star na Congo to komisa rae lo ramutu mo be tango bima opagana star to pesi comme millionnaire opagana za bani po nzemo moka bimisi ba mo ko monde entier mais lelo est-ce que opagana to kena terrasse souvent ko opagana star o ka on to ra net ba nzemo na biso ebimi lelo ba bina filer o ka donc et ça nango bien musique world mais ça ba musique a ebeta ba 3 mois 6 mois si les kinango donc ba mission na biso ba concentrer pe na musique na biso par rapport musique award ba musique o ko tikala non ba beti musique ko tikala te ba ko follow mde ba chanson ko tikala ba jibem pe na ba musique 3 pe 4 ko tika to de on comprend ba beta musique na biso ke musique moi libanda donc importance na on vraiment eza ngo bien mais so beta ngo zongi pe sela no musique na biso ko tikala po lelo papa na kufa na table ya kufa na azaba nzembo ebele obi adie yanga na yo esili to banangi alliance yanga ina yo banda bo mwana nzembo nanga pe na biso na kino mwa muke mais lelo nzembo na biso
lelo bande ba telema na au moins lelo banze moi biso neto yebi ondeni au moins banze moi etika la kaka chauffeur kumba malembe nazali au matina tersi point ba beta musique ba génération lelo yate ko ba beti no banzembo o nanu ni batanga ka bandu beta nzembo selon ndenge ba mona nature ne ba mona msu je mam be na mbali ne je mam be na mwasi ne na be na mwasi ne par rapport banzembo lelo beta makap yo beti muta pe mbongo to beti nzembo muta beti mbongo beti mais be beta pe musique o ezaki o tellement nature o tellement ndako zikaka pona boyembele ngo ba misaka ko beta nzembo pona bongo au moins papa na biso nanu wa kufa no beta kitao na luambo atalima ko muto nini atali atinza mizemba telefone allo mwana yo tikela nga boye na moyo au moins na banzembo wana eza leloki ya kufa ne kala mais banzembo ne sa nini etikala dans lelo ngalo baka. Merci beaucoup autour le bamamu ya Koffi Olomide a salé émission on te bien au dernier souhait pona ye à lobby déjà la carte émission là que non ce que le lobby a Koffi gouvernement éveillé que non bateau dans la cercueil n'a été de 1 et de 2 bazo bembena ba tumbango et puis ya suka zo senga na bato ba pesa molimo na pas amna mo pa nzambe au moins que ba bloka suka pour papa il m'a pas à bon on a Koffi sur scène il pas bien Koffi na spectacle ana ezango aussi to mono papa mbesa sala il y a par rapport ya ke ko lobana Koffi na scène si to mono papa Koffi na c'est papa mando ba soka zo yemba sala na plan mais Koffi na scène tout mon papa mando ba souhaita ka liwa na ya Koffi na scène papa Koffi na scène ya ko tumba nde bato ndeko follow mdabi liwa bo pesa ba tumba wana na limite gouvernement ba kolinga ba pesa liwa mo ya artiste mo aza monde mo ba yebi avant reconnaître ba président ani te mais parce que maloba musto loba rapé na vite bape et tika la mutu musa bape ngani ngana so na connaître za pauvre moi petit za pauvre musa lobi dicha rafata ndolo bango so na kufi be melango za ba chinois la personne pour chinois tout monde sabotage maloba musto loba na vie pour mon abetika li maloba musto loba na vie to e ba kaka mais aza artiste amunene jamais ba matanga ne ba sabotage donc Koffi Olomide ayebi mo alobi to ko bape Koffi Olomide ayebi liwa na yemo ngalo babe mteba liwa tamu te nzambe mais par rapport à ba répéter wa ba ngonde to ba ba disons to lo ba par rapport ba mi se ba za ka bata boy wa to ebité o ye mo alobi ye mo ga yebi ye mo ga mamu ye alobi. Voilà donc pendant succès lo muro et comme li artiste na biso Fally Ipupa El Mago akene ko se produit na Kisangani alors pendant le concert na sima babuki chambre bazoué $14,000 bazoué montre à valeur à 15,000 bazoué na chenette moi la valeur à 10,000 na coffret à bijoux batabi c'est comme ça moi j'ai parce que nani guest ma été avec victime na concert moi kenya Kisangani ba ki peka ba yiba ki na kata hotel donc Fally pour quoi deuxième personne au basale le kwana mais tout ça ba que non eza ba j'ai azoko ça parce que mutu wa big ça beti si yango za mutu mbongo belé alinga escroquer tout ça yo mona non par rapport non Fally pas dans bon est-ce que mon tour monsieur mon le roi Fally pour pas voyer monsieur ça ça par rapport à Chanel par rapport à Boye mon soirée na bilona ba Fally batambola na bilona bon même ça bi premier concert na go beta na go lata bo deuxième concert na go lata na biso ba maya kande bi manango ko fala la simple un jour troisième concert ba boss boya na lata mususu ba bilona ba Chanel na nga ba niezala na donc nga place na commentaire ça la ton maraka ke mon artiste soka do bima bato bazaka balukaka pe batsaka ba surveillant mo artiste ko beta moi surveillance mo be ça le rappel mo atike na chambre na ebo na bo ba artiste mo be bosuke ndenge ba yibe ba côté na kata chambre ba yibe ba tike bom ya kota bo moi bou a exposer donc eza ba tutika na choc mo ba artiste mo munene na Congo ça na minute mo ta ça la vérité ya mboka na biso le roi Ferregola le roi Fally Ipupa le roi ba innocent on peut pas dire belé oui innocent pas ça la to ko son até innocent pas ça la vérité mboka na biso so zi Ferregola non pas até héritier wata na pas ça la vérité par rapport l'objet de mon Ferregola na studio abeta musique eza ke ba comité bande ba yoka bato tala to ko son raté to négligera innocent nani abengi nani Wizkid pas bengi sayo et a Black Tia on va prendre ko bet basa featuring oui tout le monde a dit ça polémique entre Fally innocent mission biso ba mission congolais biso tout le monde ke bango ba ke liboso pona mboka na biso ki avancer lelo innocent so akeli banda tombola drapeau mboka so Fally so akeli banda tombola Ferregola so akeli banda eza Koffi Olomide so biso neto nga to songo de to ya rare par rapport à la analyse au vandi ke nga mona ba chaîne so vandi l'analyse innocent da moi muke innocent da te la musique moi muke azala raté bon ba o bazali banda ba sa ba fierté to mona ba
Sidim naza mwala muki. Bela o ba biso to bela. Bela ba mikolo. Est-ce que bela ba se comparer ngona ba ministère mo ya ngola ba so na nini? Tout monde on kana mboka na biso donc ba bilo mo ba banal. Vous comprenez? Lelo innocent ça la vérité musique ni comité monsieur zo quand ba zo quand fallait pas faire ça la vérité ba tout ba zo quand biso ne to za ba polémique mo pour là lelo innocent za grand bon mettre Gims to lobano abeti na stade défense plein. Vous comprenez? À ça effectivement que Gims a un passeport ya ba congolais. Biso zo à mettre Gims congolais et dans la mboka na mwana français mo boye ata pas na bango ba kola ka ba betela congolais mo be mettre Gims sa betela na stade défense Anthony Sarah stade défense. Vous comprenez? Pourquoi pas tout comme c'est innocent ne pas ça la vérité? Pourquoi pas tout comme ça fallait? Pourquoi pas tout comme ça faire? Pourquoi héritier Watanabe? Les lots musique na so faut ba avancer ba mise ba zo bima se ko bima. Les lots to ko ka ba héritier Watanabe album ne sali ba vérité mususu. To ko la mu rappel je même piana. Donc tout le monde je même piana mso ça vidéo nani oh connaît Mbela Cristiano Davido check c'est pas pareil. Pour ça featuring ba ça vidéo pour ça featuring les gens ngaka ke muntu ye moi c'est pena na ça featuring na muntu to manager ba yokan ba ça les gens OK te domi pesa rara o faut ça la boy le biso dara bravo to comme ça mission so congolais ba ça na musala très kitoko to tika to ko bomara o innocent beti mabe fallait wa beti faire ko la beti mabe na be to comme ça non musique na pour na mona non pété étranger mo ba yo beta ça libe plein que étranger mo beta en martyr ba fallait na so akenda albanda beti na martyr so mona ngo j'aime mission na uta dalibanda beta martyr na biswa mais ba fallait pour akenda albanda beta ba martyr on est complexe bien on prend mais biso ya ka boto biso to ke la faire bango ouais mais biso ndetongo kumisa bango trop nana lekti biso bele bokanga o whisky o nana lek ba beta pe aye so whisky aye pe a beta martyr na biso mais ba fallait ba kenda ba Uganda ba martyr plein ba kenda ba mboka ba martyr plein ba bien donc ba mission biso ba world ba se comprendre bango moko que musique batnon so ba beta et la musique Nathalie coupé décalé mo ba beta panada da da et pa 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 da on t'a bêté on mutini ya Côte d'Ivoire mo boy on prend abeta nga pa koti to teli coupé décalé na beti so yango tonka musique na biso mais au moins na pe biso le to pesi ça mande fa John Bonatala on ba trace boy mais le to pesi vérité to mo gangi ni mission na leki mission na biso fali leki mission la complexe au moins mission so fali ba leki bon musika on comprend to pesi na poids na ba mission so que ba je ba bon maizani ba journaliste ba zo fanda ba analyse so ba chaîne no vendre la ba mission ba analyse na yi na ba chaîne na no mo tavani ke ngana ko mo apesa ma tendance kana mission moko te to lo bera pona ba mission so nyoso mo pe mutabina ke na tangela nga tepeli bu mo su pa télévision songe na tangela ngo na sala boy mo vendre la analyse mo papa mo pe bu munena vendre sala analyse mission asila donc wano le la France te mai na mbutalika na lobi ke nga lobi na nga bika to tika no ba jana bango ba mais loko ekitsa oh yo muto tangele loko eso lingo za parti pour muto mbino biso Congo ba to mo liam na mbongo to sala bana mo analyse na sali banda le loti lo bango ba otiko sango ti on comprend vrai analyse yango na sali OK par rapport à musique etikala on comprend emsu banda ba analyse anlongo na lobi pana o bango no ba sala ngote bango ba ya critique bango ba ya ke o asila o abeti mabe o asadina na sagi plein o asagi mais on nga lobi ya ke so to vandi to songa mato ba musique lelo o ba landela o ba mona ke so bango ba landela ba musique wodana pana ina ne 6 mois si esila kana ngo mais musique ba papa na biso abeta kala yango to mona ngo ba fête na biso yo mona OK fête to ke fête ka ba nzembo ba ndela ba beta ngo so no ba lié na te to ba kota c'est misripi usbi o ata no ba lié na te mais so ba lié ba sel ni no mo musique est chanté o kama ko we ranson kachu o kama ko o kama we ranson ba teni ni ba tende mo nini ya nzembo ya yo animateur wa biso beta nzembo ya nini ya nzungu so nzuma teri ele o mo di musique na biso on comprend mais bango ce que ba analyse mo bo mo chaîne mo vendre l'analyse mo zaka ke o dimine ba musicien innocent tu peux se comparer na nan bote comme c'est innocent à ça le lora bien malasima c'est lora bien pour drapeau otomo la bande ya drapeau na biso comme ça faire égol à drapeau mo te faire égol dans studio lobé na hérité Watanabe lobé na biso ma parti pour ta maré so lobby a fali bo fallo inanga so bien we ranson so bien jibe pe environ te soki oye tangela ngo bien musanya senge memo libande ko mema soko sa musano bien so nzamba ba pambolo so nzamba bike eda ndito sala musalo nyonso boya ka nzambe so abike fala ko linga o so bi fera linga ko so bi fala memo na poto so bi jibe pena memo na poto to tika ba parti pour to tika vendre la pe ba mise ba analyse yango avec na lo sa ko ba analyse abo mo ba analyse mo ba sa ba kosa to ndo vendre ko ba analyse o to ndo comprendre ko
banani batangela wala banani batang bo baganga batanga misunga tangela misunga tangela na ngote me vandisi papa mo libu munelo tepe suki nom so tselisi pologami o tati pe chemise analyse komi mako le auto ça analyse nana betaki na ni bota pe ba kombo bo papier va bando o kompela pa boti pe ba photo bo tia nana betaki me côté za ki vide côté za ki nini la banalité mona pe musuma nini kuna basala na bango ngote to longo no esprit wana sala analyse on na se bango bandal le loti no ba analyse na sala on no basala ngote kozwa ki ko différencier que tant o nini musique nini ekende musique world e suka nde nini o esala rabo na pe bango bo continuer ko sala musala bien bo sala pe mamoto o sala ça que tu as raison sala bilo mo boy mais ça bientôt. Voilà, merci, très bien réfléchi Mouna l'artiste. Babosuna monozo réfléchi makasi boy par rapport à la musique congolaise et ça linga vraiment le coup mon beta musique en photo kumisaka bango muzie na kanda yo ka musique na ngasko na yebia ondeni na yebia ondeni obota makate na tangwana mo pe na zaki na ngate mo pe batebe bazaki de musique en silo lezo beta je tokso okena mamba libala oyebite nsembo lelo bato bakota nango lelo nzema Moïse Mbiye yeso yo bato makota ngo mabala mais so tali bien moi après musu pendant 10 ans to 6 mois ka musu leka mais bato bando kota kan nzembo to yeba depuis bato bakota ngo mabala ye bonne mariage ezala kitango ne de nzemo na tiro de sila raté to parce que c'est ba œuvre on comprend ba œuvre tikala yango no mama de bonne maria ya lela ekomi ya kopambola ma baninga zamba pesinga libre on muta ko mena sengo on comprend mais au moins mutu asala analyse abonga ya be wana sila te toluka ba musique etikala œuvre etikala tendance bat ba yo konkati OK musique wo des ans bien pona différente au ça ba nini ana mais par rapport ya ke etikala pour ça tangilanga ba mission américain o lelo nzemba ko nini okango na ba boîte ba côté ya rare o moko mi ba to yo ka biso me ba ko beta musique sika sika o ebima to beta na boîte comme le ba so ba sélection musique sika o beta lelo o ebimi sika whisky da bisi moment sika ba beta sango innocent misi lo sika ba beta sango muto a misi lo mais bilo kala kala le beta te mais so côté na boîte banda lelo ti lobi o ka wera kala oyo ka jibe ya kala oyo ka fere ya kala oyo ka fali ya kala donc mingi na chentemba oyo ka ba tema pena ne ba ancien succès ko se retrouve no ba bar to vandi bo oyo ka ba musique ana te ba peace me Usman oyo ka ba nina biso lelo bimi ya bina file na yebi boso tuna na zolandela nini o comprendre toyo ka mwa banani toyo ka materazi toyo ka fali pupa oyo ka ba nyolo seke oyo ka ba fere gola héritier watanabe dans musique na biso bravo na ba mission na biso bo ça la musique très kitoko tout côté ka soit complexe. Voilà, merci beaucoup to comme l'absolument ko chité boni sanga mami très kitoko fait kala mingi te Karine Mokonzi autorité morale internet ou ça la vérité ou ça lelo to benge chanteuse numéro 1 Afrique ya monde o ba te belé ba anima ki te melo ba nemiango ba te belé ba bulaki ba a calculer ba ta pesi point c'est point yo no ba ko pona bo yo na sela ka bo bravo na artiste les 6 ça va fait na e tout préparer Angelica Madeleine biso pe ba char tout préparer ba feedback nyonso mama lingaka no ba bana gombe na gombe kingakati ba chinois merci kana lo ma mère na biso vraiment donc bato ba sala la vérité ma ba sala mako mama Suzy Limbondo mama Suzy Limbondo vraiment mama ba wesh na granon wana vraiment ya des chinois Maman Suzy Limbondo na granon ma mère ana maman ba wesh asola très kitoko donc senti ba mère vraiment ba bité to soutenir bino fêter les 4 kitoko ba charge nyonso bana membre tout ba to soutenir Karine Mokonzi to zali wana vraiment to oser la fête les 6 oyo ezalaki totya me fete sansko eza ndeni tozwa misu Karine Mokonzi ndenge abetaka motu totyango eleka bilo na kalakala ndenge abetaka motu ndenge asalisaka motu ndenge asalaka na motu ndenge asalaka betu wana tokotyango mpona ezalaki tout baya na bango be ezala sur invitation tous les moutons atia photo na internet tobitisa mbongo no toke totiki badon après toyeti so esenga bato sango ne bato baolingaka mais faut TV ezala nini tolekisa bafoto babiloko ne nyonso oyo asala banzembo na ye bani ya dépense te ya dépense eza moto bato ebele eza moto azalaka bana mama basoutenir moto azalaka na bato ebele bato basoutenaka ye ka moto ye mona vivre na mbongo mafuta na ye bato basombelaka ye ndako bato bafutelaka artiste na poto vivre ya bongo so omoni ke moto aloba ye asengaka ye aza boye seke ayebani na ye te lelo estce lelo tokoba mpe toluka tokena ba DJ toluka nzembo Karine Mokonzi tomona est-ce que journaliste ni est-ce que journaliste ni no ba kendo luka ni ne ko mona
batika comparaison na ya leki bango banda lelo ti lobi ngako na mona moto se comparer ne moto lo ba leki moto sala bo alo ba simanda kuna bango na kitoko za sa beti bango bazui photo fille na batie photo Karine ya milora toilette fille na même toilette so rapi donc nga mona leki na kitoko ah tozala kitoko leki pe ki peka peka Mstika wote uta hotel matin ye charge nezara abota na nto e baso si mangba o te na se pas ali kolo ah ibasa zemba ngalo bana ba te biso chance to finga na biso te biso tali saraba malamu ya mwa. Voilà, merci beaucoup mon artiste comme na suka Vanessa mame milinze ma motema tous pepela mbetolo Arlette Bonanzo Fanny Bongende monter na biso Christian Touré Bogar na Luketo ya Bogar na Luketo Bogar na Luketo bapesi ya ma Bogar na Luketo ça sala ba mélange mo ba mélange Bogar na Luketo komekate ya bien Bogar na Luketo takam ta Bogar na Luketo na robo santé massa na Canada ba Canada kalaminte ba mona sco force to longo na biso système eza marato yeto ye so to yete bato comprendre ezaki te c'est que ya yete otama boy wana ye ya za so azata zabete merci na mon boss Didi Pumba moto mayele o masala pona ngai boss na ebité na bombi kaka kala mingte ba boss soutenir na ke place na sala maman j'ai et ça très kitoko donc merci. Voilà donc merci beaucoup na mon l'artiste par rapport à analyse de Sali émission moko très belle hein donc très bien réfléchi. C'est ça et c'est ngande boy et moko boy et puis boza mama ba charge et bo réfléchi kitoko to finité. Mais tolo ba makambo na pesi point sur point mais oh comme commentaire na ba bino ngako ta komiko yo mwa mobalo kumsa Karine je m'en fous mukala ne le shuna bakisi mukala le shuna. Voilà kuna ba olonga ba oyaka ebele ba olonga kuna ba oyaka boy vraiment donc et ça la plaisir Karine Mokondi la baronne le 6 novembre une année na poto et puis une année un an de plus na vie nae donc toko fetango makasi bana mama bo soutenir parce que ça vraiment événement moko et kozala vraiment makasi et aussi merci beaucoup là je dis encore merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas boss la kamoko merci encore à mon général Jeff Makaya Boutata Bilanga bio na Dallas Guilain Congolo Aigle Royal Mokonda Strasbourg Batus Bolinga Gema Ibele groupe de la presse congolaise merci Nalda Cell Isna montage merci na Loy na image merci ma femme Nanga tout je vous aime beaucoup on se retrouve prochainement mon boss merci pour la soutien là JB Kumaluta le vrai Petro de Dallas ça n'est fini pour aujourd'hui on se retrouve prochainement au revoir et à la prochaine. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague télé loi sur le biso Marambia. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna on ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continue. Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki